Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Mbote ba tata ba mama ba ndeko balandi lelo ezali bongo jeudi le 2 avril 2026 tozomi bongo awa na mboka esantu nkamba elusele miasika ndenge ezali bomesano na feti nyonso tokotaka ndako ya nzambe nde na yango tokolanda message ya papa conseiller direct ya tata mokonzi wa bule papa André Mbenza Kiangani ya ezali bongo chargé ya économie pe développement na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu na yango tolanda message na ye o apesi na bana ya papa Simon Kimbangu en particulier mouvement social de la surveillance kimbangiste pe chorale Yeluselemi. Tout ça. Yo untwadi yong tetamwanda wa velela bika kwa masikilanga munaito tuka kwa yelemfu se ye mwani tetamwanda wa velela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana petata mulimo santo. Lelo tozali na date ya le 2 avril l'an 2026. Kokanisa maimalekaka dans le 2 avril 1960. Biso tata mulimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani azali kote ya biso mingi. Yambo likambo na ye ete toyeba bunkoko ya tata Simon Kimbangu. Kolanda malako ya mama mwilu, papa Kisolokele, papa Dialonga pe papa Dangenda Kotima. Lelo na date ya le 2 avril l'an 2026, libonde lina biso nyonso koloba ete elekini na libanda. Ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani ndenga afongola kinzela oyo lite ya pesi biso ndenge pe apesaki biso nzela ya koyeba batata batikalaki koloba nini. Papa Diangenda tolandi ye malamu na message na ye asadresse mingi na biso ba surveillant faki pe totali Yeluselemi. Tina nini na Yeluselemi? Matei na ye papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima banda 1960. Esika ye azali kote ya Yeluselemi ba témoin. Bango baza koyemba na munoko po ete maloba eyokana. Tata Simon Kimbangu alingi nini? Mama mwilu alingi nini? Bambwala misato na nzela ya papa Diangenda balingi nini? Pe faki ye abanda koyemba na ba note musala basali na nzela ya papa Diangenda nde yangwana. Biso ba surveillant position oyo papa Diangenda apesi biso tolandi yango malamu. Litei ya suka ya papa Simon Kimbangu Kiangani ete biso soki tozana ba position oyo mabe oyo papa Diangenda lobili na biso ezali kaka biso ba surveillant te kasi lingomba mobimba po ete tokoka kobongana. Liloba na ya suka tomata na Yeluselemi totonga Yeluselemi. Biso nyonso tolandaki malamu na libanda. Mutu akangaki matoi azalaki te. Biso nyonso miso ezali yaka kofongama. Mitema na biso ebombi. Tozala na bobangi na liloba ya tata Nzambe.
sika toyoki manso eleki na kati na ndako ya Nzambe makambo mibale oyo bazokobengela biso na kati na Yerusalemi mabondeli pe misala toza kokende sikoyo na libanda koloba ete kotonga tolandi malamu na message papa dangena na tongo tokoki kotia motema epai ya bato mosusu te kobimisa mbongo wana nde ekotonga lingomba na ntango ozali kobimisa Tata Nzambe ayebi ye moko ndenge nini akozongisila yo yango ngonga ekei kobima na biso na libanda tolandi baprogramme nyonso kozala libanda bimbi elekela na ntinsani topesa lelo mingi malgré ngonga ekei kasi ngonga ekosalaka te nde volonté pamba te lobi programme kozala mukuse tongo libondeli nsima nde tokei kuna na libaya mpona kolakisa ndenge nini na 1960 likambo yango elekelaka biso nyonso mingi nanu toyebi te tokoyeba nde lobi mpe mikolo na mposo ngonga na biso mpe kozala ya moke pamba te tokozala na présentation ya bakado phare na biso mpe tokozala na baremise ya bakado na oyo toye na yango mokolo ya yenga toyebi ete préparatif makasi na le 6 avril oyo ezali lundi tala maloba oyo papa Diangenda apesi biso na ntina na milulu oyo ya le 2 avril mpe 4 avril mpe le 6 avril boyambi bapaya liteya lelo ya papa Diangenda biso nyonso tolandi yango donc na nzoto ye nde akotaki na nzoto ya papa Simon Kimbangu kiangani po tolandi message na ye apesi lokola ye moko azala na biso elongo donc na molimo azalaki na biso tozala bana botosi onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Tika tobongisa maboko totonda malendi si ya tata na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo o kombo ya tata ya mwana tata molimo santo ya solo ba tata ba maman ba ndeko balandi to uti bongo na ndako ya Nzambe tolandi maloba ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani mama na likambo to bomba pe to salela pote mokola suka to zulango lifuti. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.